Hello les belles dames, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Napenaza bien, Nzambe azobatela. Donc voilà, na vraiment fatigué les belles dames, na même pas na posa kolamba nem c'est une vérité. Mais là na la cuisine, tellement que na ki posa lia makoso, na sala makoso, ça fait longtemps que na lia makoso, na ki posa makoso, mais moi na tchon pili pili na lingezate, mais na tchon na sa na ki posa makoso mo penza pili pili. Mais mon achon pilipili na lingi ezate pona za na bana, ok? Nana mokoso nanga na pondu na biso légumes na biso za pondu. Nana sa comment na ba pondu nanga te bon na comme de to seulement et tout parce que j'ai comme na ba pondu nanga c'est vraiment simple de la ba pondu. Mais na sombe moi ba bloko nanga beauté na boot na black friday uti koleka awa na sombe bloko nanga beauté et na bikito fumula wana bino na zwaki o ezali lip gloss na 13 livres na boot à qui vraiment bloco et là et pessinga kanda parce que et na papier haut comme ça mais même c'est pessinga question qui na tchongo ma moto na savon papier haut kolongwa parce que comme ba fenti ezomona na te donc ba tchongo comme papier auto pour na ko zongo na magasin na soma ki en ligne et na ko collection na magasin donc voilà na linga lip gloss au mingi lip gloss to mo sela on a ba jeune fille nanga ba on peut pas comment fumula ça qui nanga ba ko luka lip gloss et pourtant on pas na lip gloss na bango me ba linga ka o yangai na ngozanga fenti te na saki na ngaki vraiment mingi j'aime bien de la journée on a 13 livres pour tout ça on a pris à je pense nous sommes en combien 22 livres si je me trompe pas 22 livres comme ça na boot mais là na sel ba check on a pris à 13 livres et le quoi est kinga na jui et na qui peut éponge na o na ezaki na pris à 8 livres et ba qui on a pris à 4 livres il y a oui technique comme dans oui technique na nga posa éponge moko sikana na ba éponge na ba vérité mais la linga mingi ba éponge oui technique parce que ça ka kitoko to na mona ki en ba mona zo ki on a 4 livres na zo ki en et là na zo ki pe oyo na carton ici donc fond les autres nelo comment on a zo ki na oza poudre ya ko 7 make-up non na salé la ngote mais le ko na ba kitisa ki yango na bi ke pourquoi pas la make-up de sombaki. Donc voilà, ils ont fancy. Donc, comme le bino, on a salé l'angoté, et ton amona qui a bakiti, baté comme on a 28 livres comme ça. 28 livres, hein? Yeah, baté comme 28 livres, laisse des 30 livres, baté comme 28 livres. Et là, dans ce on a pris à 19 livres, ton amona qui va quitter, qui a posé au mécano, pour l'amona qui va revue dans internet, et na CP là qui n'a et ton amona qui on a salé les comme presque aussi là. La salé la Laurier Messier, je pense que comme on a Laurier Messier, la salé la mais oh, Laurier mais c'est pas qui on a pris à 25 livres, oh ils ont 19 livres, na bik le qu'on a besoin pour que Laurier mais c'est pour une année, n'a changé na mécano fenti, na tala soki et cause à la coma. Donc voilà, là na meki fenti na genre na couleur il y a banane numéro 4 et ça vient comme ça na kati et zoya na éponge nango yako 7 et c'est comme ça moulangi nango c'est joli, j'aime bien, c'est propre, c'est joli. J'aime vraiment, c'est nice, c'est présentable quoi. Yeah, j'aime. Et na kati nango, c'est comme ça. Donc, ils ont encore poudre, il y a 7 na couleur, il y a banana. Donc, pour la 19 livres, on a qui happy, il y a mécango, comme on a vu que non, on a mécango, après 19 livres, c'est bon. Parce que pour boiter que là, 28 livres, vous voyez que bloc à rien, a beauté comme cher. Donc, voilà. Et, prix à 28 livres pour nanga na mona ki yango cher et là ton amona na black fois ba ki na 19 livres banana déjà simba kanga et na bike pourquoi pas na meka fenti o to c'est lango beauté maquillage na bin ko mususu to mona nde rosala mais nga c'est na la sabino ino ba les belles dames nana blamba msusu open na zwa ki na Black Friday na Zara et na zwa ki na H&M non ça la vidéo na séparé na bino na ngande na sala ngo sikoyo parce que bientôt bana ba zonga ndako lelo vraiment na biki na lamba parce que vendredi samedi na ngako lamba te vendredi na lambi samedi dimanche ngo lamba te donc voilà le quoi na sala bango pondu kala papa na bana ki poso lia pondu ça fait longtemps que na lamba pondu et elles sont que na sala les pondu na ngo sala pondu te parce que ça na nga musala ko tele mesika moko j'aime pas et nous va les belles dames na tu vois streamers nanga yes les boum nanga vraiment équité et ouais chonnes on a la taille XL mais il y a XL bah XL c'est quand même tout les belles dames ouais chonnes on a la taille XS mais ils ont mon nene des autres quand ils vraiment te la lingaki mais ce n'était n'avant dans la ouais chonnes na comme ça on a zo lamba na ouais chonnes nanga i tana na ndako non ça ba edix nanga toujours na ouais chonnes nanga na temps on combien malili comme ça sentir et comme vraiment camarade nanga bah les belles dames
Tant qu'on quitte ça les boum ça on a aussi côté malili les autres là que ça nous autres nga vraiment malili comme ça partout dans tambulaka na sentir c'est seulement que son qui ne fait tibi son ma place mon boyer mais ça là que va course na ba shopping ko ça na manzaka et tout donc na toujours na sentir na c'est parce que na la ta auto commune ngo nzoto lekisama te zaka ba manto mte lekisama ka d'accord donc sentir ça toujours fait le beau na mutu o alinki ason ba sentir et pas la rose te ka sentir nga mo ko na ta ba sentir no ko la tango boye ça dépend ya libumuna yo ça dépend ya nzoto na nga so na tango pendant 4 mois na luka toujours que na changer sentir parce que sentir et c'est la élastique ce ko zo la tango mingi élastique et c'est la ka OK na biso tout ça les nzoto to za toujours na posa sentir muta ko sorte na pour to ça nzoto te wa toujours na posa sentir parce que eza important ils ont aidé surtout les amingité ils ont aidé ce bonus ça l'a toujours serré comme besoin mon nga vraiment équité j'aime bien et que ça aussi des exercices ngolo pas comme ça des exercices makasi donc voilà non ba minko les belles dames to lamba d'abord parce que là na comme on va trop mais dans toi ligne sentir tindela nga message na za na pona yo OK donc non kita caméra na photo ça la bloc on a biso na même bloc on a na salon ba les belles dames là nana ba légumes nanga pondu comme bozo mona misusu ko eza ya kobeba na kolongola to na nettoyer yango na longola parce que baby c'est pas grave donc voilà parce que na soma bloc à légumes au kala ya pondu na soma ba légumes nanga au kala na bena lamba pondu na zaki vraiment lazy mais na biki na ko bongisa na ko nettoyer yango après na ko zongela bino OK na nettoyer d'abord bloc nanga pondu et là aussi nana makoso so si so bongisa bloc nanga pondu ndi na ko nettoyer makoso mais na bongisa na bloc à pondu après na zongela bino OK ma belle là pondu nanga etoki et na silisi ko bongisa ba épices nanga et voilà ba épices nanga comme on l'a dit que bino c'est comme ça et nous na ngolamba pondu te pour na bongisa ka ba légumes ezwaka vraiment temps oh my god ba isanga makasi et na pilipili nanga vert yango pe na otia na ko bakisa mai et na kotika pondu na nge toko aussi pour 20 minutes après na ozonga pour na tia mafuta et tout na tika d'abord etoka mukie après que tu vas mafuta na biso na pondu OK et là comme monde na makoso donc na obunisa makoso na ngai avant que na tia na nzungu na ko nettoyer yango très bien après na tia na nzungu et tu be épices na biso makoso za na ngo simple na rolamba donc voilà makoso nanga eza nango vraiment na musala ko nettoyer mingi te comme bozo mona eza makoso moko vraiment ya propre ya sika donc eza nango na musala te ke ba poil et tout eza makoso ya sika donc na sokoli yango na mai ya suka na sokoli na mai ya moto mpona elongola sema salite donc voilà na somba na shopa ba congolais nazozela te yawe bato bayebisanga ngamoko na yebi makambo ya sosa OK ma belle là nazana o eza céleri et uti na congélateur na konika yango na tangawizi na ail donc voilà na kata tangawizi na mike mpona enikama boyebi ke tangawizi na ail esalaka makoso kitoko makasi voilà et na tia mwa mai moke mpona enika yango bien donc wana nazwi makoso nanga e na tia ba légume nanga oyo na niki natia matungulu
Là, on va juste couper épices, donc tu as crevettes nanga et jumbo, donc bouillon nanga crevettes. Maman. Et donc tu as black pepper, muscade, white pepper, ça, pombe malanga keep manger. Nakoka kobakisa ezali tomate na mai na mafuta mokie e natiki makoso na nga etoka ti ekolemba boye koedenga ke baepice ekoti vraiment ti na kati ya mokuwa ya makoso na biso nabongisa oyo eza kelke mbuma na nga ya tomate e naozongela bino e la natia batomate na nga naza na 2 mbuma tomate ya fresh yango nde na kati loko eza vraiment otela makasi te nakotia mpe oyo ezali mwa tomate na nga ya linzanza moke etikalaki nasalelaki ndambo etikali na otia yango mpe kaka mpona silisa yango mpona esala seulement soupe nango mwa rouge e nakotia mai e natie mafuta voilà e nakotia mafuta moke c'est bon naki omatisa na moto bale belle dame parce que là vraiment il faut biloko na biso vraiment etoka tomatisa yango na moto e tozongela pondu Voilà ma belle, après quelques temps, comme bomoni, makoso na biso ebeli, là nakitisi moto, natiaka na moto amukie, pour que ebela malembe makoso na nga erataki te, ebimaki vraiment nice, donc voilà, et makoso na nga nalambaki yango yango moko te, comme bomoni, nasalaki yango na pondu oyo ezalaki vraiment kitoko, mais eloko nasepelaki na pondu oyo teza parce que banikaki yango makasi, ok? Eza bapondu oyo banikaka makasi nasomaki na shopa bacongolais na Birmingham mais eza bapondu oyo banikaka makasi esalenga kitoko te ezalaki bapondu moko te kolia na fufu eza pondu moko olia kwanga na lipa mais pas vraiment na fufu bien na semoule quoi si je peux dire ça parce que tellement que enikamaki makasi e balégume natiaki aussi elembisaki yango makasi mais sunu te ezalaki vraiment kitoko donc voilà nga naliaki pondu na nga comme ça na koso na nga ebimaki vraiment bien erataki te donc merci beaucoup les belles dames nous avez wana na ebandeli la vidéo jusqu'à la fin j'espère que vidéo oyo esepelisi bino kobosana te kozala abonné na la roche ko aimer ko partager vidéo et kosala nga bien makasi ba joyeux Noël bye